2 ans à nos arana balle dans tu vis comment? Par la grâce de Dieu. Et puis que je n'ai aucun et ça n'a pas si personne. Parce qu'on a autant la mamie sur ça la maison et l'euro dans nous. Pourquoi jusqu'à maintenant 2 ans? Et comment qui bango na matanga basi mibali bamonaki mona na moto pe bango batunaki mobikisi mwana oyo bish akufina nini yoka bongo pe mobikisi ayanolaki bolela na binote mwana oyo bish ezali noko na gomer mutu ali batu bazela dana banda kubalalaki babimi baoka babambongo. C'était pour la première fois on a compris que Batuna Matanga peut baya kola la lambon. OK. Tozwa mbongo, je t'ai dit mon frère. Façon maman Ngouba et moi kolemba vandana pour seulement pembena ba moi bokilo. Mais est-ce qu'on a vraiment na yeba kité que Nairobi na Nzambe bon nga na ça déjà effort na nga sali o il fallait nga sala. Soko kufa ezala ya libosote ezala l'homme extraordinaire pe eza normal naturel. Mais ils allaient dire que Tom Soussoupo pour se retrouver congolais par exemple. L'union fait la force. L'union fait la force et la famille est sacrée. Parce que moni nyonso onande na loba na bato na nyonso oyo sangisi olobiana bayebani ba famille. Non seulement bango na bango bayebani na ba famille. Ouais, pas bah oyo la taper là-bas oyo pétam sous ayemba pe fokala oyo pétam donc voilà lelo au cause à la supérieure koleka ou au cause à l'inférieure koleka ce qui est plus important et ça la unité. Matika Songo Kasongo Matika Songo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Bakoyanga noye tabata keto ba jaloux. Matika Songo. Wana bato keto belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya bango Matika Songo akufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité ya solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Bonjour, bonsoir chers internautes, partout vous êtes en train de suivre cette émission, votre émission Star à l'horizon, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous donne l'opportunité de suivre vos artistes, musiciens, stylistes, peintres, pourquoi pas des comédiens, pourquoi pas aussi joueurs, soldats, au niveau de la culture, dans l'émission Matika Songo bébé. Les autres ont la tête. Je pense que nous avons présenté bien mouton, on va parler de tout sauf rien avec lui. Trobeta début de carrière Trobeta pourquoi il est devenu ce qu'il est aujourd'hui et puis il n'a pas réalité sur ma tête pour autant on est britannique côté na ma tête côté Fabregas côté Nono Fuji côté Wangler Miller Massananga non Wangler Miller aux abacotés Nabino. Mais comme d'habitude, je dis big dédicace à celui qu'on appelle Picho Pacha Sotalikon qu'on a en Norvège et mes vidéos sur autoroute, babi 4 bandes. Donc cela veut dire que Koto Liwa, ma bezali. Sans oublier Bijou Afou Maté So Laetitia, Kouya, la mère des opprimés. Sans oublier Esther Malonda, maman sociale, Bavoma Banza. La pêche Mbote Tanyanga. Ibino Nyon Sobolingara Matika Songo Didier au Camo de Birmingham. Va séjour non en Katakin. Tozana yo elongo bino nyonso babi Gauthier mascotte ya ba Gauthier venanga na pesho mbote tonton Tiamona
tonton Tiamona Parzuria ya yo pe yango wana bino nyonso bolingaka ngai Gila Mwendo batutu balinga même comme d'habitude Coco, cela veut dire que baolia yango ezalaka idéologie na biso oyo tolingaka na mino baolia baomela baosepela na nsima nango baoremercie Nzambe tala ndenge bale moto anga nde babosani mokila bazwi lofotika na bango picho pacha sotali konko na Norvège totalisa mokili vers Kasango toleka c'est Matika Songo TV chaîne ya Nguya. Maintenant, on va s'approcher petit à petit là où il est. N'assure que Bomoni bana bazanaï bana bazo sepelanaï bazo belemo bikisi bamusu bazo lo bapambola bango bamusuni. Aujourd'hui, on va parler avec lui de tout sauf rien. De l'homato bisaye mon mki. Tu es na biso a sonné na téléphone. Ana batunaï tellement que moi batu waza. Tu yambaye kabo. Casse. Ouais. On bikisi. Ah là là. Welcome. Salut surprise. Vraiment. Naturellement boy. Ah là 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 là. Voilà. Casse. Boni. Et puis na Bajo na mambo internet baba monument. Na mambo YouTube. Voilà. Ouais. Et puis na kita matete kalo kitinga matete bisusu. Na kala tondo yoka tout va na bisu. Na kala tondo yoka matete oni Britannie mais et dima pour aller mettre bara koto bani matete ouais. Matete, c'est une commune culturelle. Voilà. Donc, parce que dans l'histoire, il y a Congo. On retrouve Matete dans Kati. Dans le domaine presque nyonso. Et belle, voilà. So Betil Solo, il y a Coupe du Monde. Il y a participation pour la première fois. Bana Matete Baza. Papa Kembo, paix à son âme. Le papa des Jurès et des Pati Kembo. Comprendre? Ceux qui ont lobby, par exemple, dans Mambo Judo, Maître Panthère, ça la fierté à Matete, Libanda à Matete, partout dans le monde. Il y aura comment Maître Panthère? Maître Panthère. Bimiso Pangréa. Des fatigues, donc il m'a moroté, Migi Dari, Ratate. Vous zélez le Migi, qui est Banagidari. Au Kweka. Donc voilà. La musique, Kolobaku du thé, les lots mona, donc Emilia, Sege Mignon Maniata, Fuji, Nono Fuji, Maestro Fabro, Omba Kola, Ibrator, Robin, une grande partie à carrière na yépé na matete. Voilà. Comprends donc. Voilà. C'est Matika Songo TV chaîne ya Nguya. Des ondos annonces à la balle, tu vis comment? Par la grâce de Dieu. Et puis que je joue dans quelqu'un et ça n'a pas si personne. Parce qu'on a autant la mamie sur ça, la maison est lourde dans nous. Pourquoi jusqu'à maintenant 2 ans et 2 matin? Parce que l'État. Pardon. Parce que l'État a dit que Maman Olive a Otala Biso Azawana, Maman Denise, Mécène Bazé Belé, Banani Otozo Boaka, Banani Bakardozo Mamba Bazali, Bedachou, Bilé Bazali. Et surtout Bino Bato Bozara, soutenir pas Maman Olive. Moni Mambo vraiment avec beaucoup de sincérité. Non linga loba vraiment na motema nanga. Déjà responsabilité à l'État toko co-responsabilisant on a ba individualité. Là je dis étant patriote, je dis étant congolais parce que l'issasi eza l'État. L'issasi eza ya maman lifté, ya beda chuté, ya maman deniste. L'issasi eza l'État. Donc, non, linga kundo senga na l'État congolais, batala tamsuka nanga. Parce que moni so sengelinge pas maman Olive, azala mtema lamu, ako sunganga pe ou maman Denise ou abeda chundo lobi, ako sunganga mais na congolais oyo ako se retrouver na même kananga. Oyo tamsusu azala na audience ndemo nanga te. Nani osengela
Nani Osengela. Alors, ça vraiment responsabilité à l'État. Parce que lycée, c'est jamais individu. Après, Bokangi, il n'y a pas de criminel. Il y a des cas qui sont à l'État. Et je suis congolais, je connais mes droits. Je le dis pas pour dénigrer Batumoussou, non. Non, le bango, sincèrement, Basunga à l'État, Toloka Baloba Bongo. Donc tu ne peux pas venir ici au Bongisa Nzela, bon, il faut interpeller. Donc, Bozonga Kalogwa Nzela, au Balingba Bongisa. L'État, tu vois, si que na sala ba démarche, na porta plainte, na kinda na ba na procédure au que l'État a un peu kozwa ata soinanga ata na niveau ya cheville. Comprendre? Et ça va écouter parti. Écoute ma awa, tu vois? Voilà. Kota awa. Donc si je vis par la grâce de Dieu. Ceux là qui tu étais en Afrique du Sud, il paraît qui bat. En Afrique du Sud, longue histoire ici mbaté na bateau ba poussane penenanga pour que basunganga. Ils ont na bateau suspect ba qui cop sans pour autant na yeba ki cop. Par rapport à Titi Daelio, aibika ki na minute naza bo basungaye et puis ba lingaye mo mingi. Faut na zelo visa 6 mois et c'est ngabo esala bo au PC bon à visa 6 mois aux visa 1 mois na koko sopé OK Afrique du Sud en fondation ya betela ki lisolo kuna ba yebi kututé baza même pas informé na longwa de Johannesburg na kendati na Pretoria na kutani ngamoko en face na le monsieur en question Mukolo Fondation Azala jamais informé et puis il m'a dit procédure normalement qui n'attendait bakena yo. Oui c'est vrai naebi mutuana mais ils allaient na habilité na été tant sous yo sala ndenge ya salaki. Donc voilà. Donc j'ai été escroqué. Puis Simba était na Mekobo Kangunda en Afrique du Sud et Simba quitté. Pourquoi tu as vu? Mais parce que na comme na souka non souffrir. Non mon ke faut balongolanga lisasi na bate na banda wapi na mboka o ezake médecine na bango e vanda. Il suffit ozana mukanda mo boye bon salo nyonso ofele. Voilà. Ateza opération mo boye grave bon salon donc il suffit ka soza mukanda. Et na mona on dirait ce qu'on a commis neti ko telengana quoi. Na ko telengana et puis na obi na nzambe bon nga na ça déjà fort nga sali o il fallait nga sala. Soko kufa ezala ya libosote ezala l'homme extraordinaire te eza normal naturel mais ezala ndeka que tombe sous soupeau pour na se retrouver congolais par exemple. Pour tombe sous na se retrouver congolais. Moi je ne peux pas venir quémander non le babon parce que c'est mes droits. Ouais exactement et le peso boma biso batoto mbamona baotala succès o yazaka nango mazoya osenga entre-temps yazo senga te mboka nde faut devoir yo oyo senga nde mboka non senga mboka et lo bata yo do Congo nde fait devoir ye il faut vraiment il faut parce que au moni c'est triste hein au télémi boye tu étais à la maison wana na quoi juste na quoi na nga wana juste na quoi venir na na télémi moni voilà na zaka la position o muninga no so na télémi on na télémi master mo le kana blague na ye kozonga nozonga pa elo mu ikotinga na kwei ona master na zane Priscille Masele azongi sima ayibika ke no blague batu nyata parce que na misana mo blague kande zala faut ambiance zala humeur a bien zala ici kozana baninga voilà et na se rendre compte que oh on dirait non coup façon pour autant va comprendre que ngana kufa tant on a que forcer na télé ba yo remarquer que non c'est ni ndé bango nyonso ba poussani ba meki un peu l'ami là Priscille comme il est corps médical il a essayé un peu Lukawat na pharmacie mo wana juste kana quoi azuwat a meki un peu okanga pour arrêter hémorragie ba comme manga na dispensaire mo awa na mongo biski sanga
bakie batonginga sans pour autant bayi bapaya lisasi. Donc na bato bazala wana bayebi pete ke tina koyi bongo eza lisasi nde ezwinga. Et il a fallu nazonga suna dispenser yango na tongo parce que et l'eau montait vraiment ils allaient au marché mutu zo vimba kaka de plus en plus na ke les médecins la salinga bon na ki okota radio tant na ki okota radio nde radio la ki eza lisasi. Donc voilà. Mais nako non le bango na kombo ya ba congolais nyonso. Non bango na kombo ba congolais nyonso. No lingate nga basunganga pour que lobby batu mususu bazanga batu bakosunga bango po bayebani te tamsu lokwa mobikisi. Parce que les loba te belé baloba mobikisi a parce que bayebi mobikisi. C'est ça que bayebi mobikisi te. Non na lingate tamsu a plaider pour nanga. Tu vois? Tout ça là il faut porter plainte contre l'inconnu ou saisir l'état au salibo nini donc parce que ça c'est continuer l'état et ti lelo n'habiter sur photo sandeni or bisonyo so to ba congolais mutaleki muninga na zala congolais en tout cas zate là. Merci je dis beaucoup. Avec mon cœur voilà. Merci beaucoup à toi mon bik ici Fabouga Zaïman c'est moment boy. Et ça n'a cible wana congolais nyonso aka congolais. Vous aurez déjà un passeport congolais. Né mobik c'est autoloba. Ceux qui au sekaranandako général, colonel, chef de l'état banda likolo tina se tina gouvernement yase. Le lobo tchaba cravate toboya bobite to China parler du peuple balelai. Tous les 4 jours, 3 jours, pour s'appeler ça Mboka, s'appeler ça monde entier. Il est temps. Parce que tu vois que ça appelle des fonds. Mais quand il ne veut pas lui-même, c'est parce qu'il m'a sembaté, tonité, rien du tout. Parce que l'autre côté qui est, ils ont bissoté tout bêta qui, ils ont l'État, si je comprends bien. Donc, l'État a raté les poubelles, infraction. L'État a makadamo sezaka obeba tazali bosol pa on ayo. Oh bon ya ko benga na tinda ki osala. Ba idara l'État te. Yango moko so bato bazaka que pa ba olela na bango na ba komba bato. Bazo salela bango après boloba bato na ba yibaki yango zozonga bo. Rien du tout. L'État il faut s'en amener en charge. Naboy kokota 50 sona parce que moi na vraiment fragile, je pense que vous comprenez déjà ma mission balukanga mais on va faire un effort. Ya okota ba makambo na nyonso ya kolandela ngo pour te aider lelo bon mon ebo naza so na moni na mon on est à vivre 2 personnes à la fois parce que un accord étranger dans notre voilà, alors, on a parlé de Matete, comme je vous avais dit au début de cette émission, on va recevoir Mobik ici, Banaba Telemi, notre moutou qui est le cas, moi je Azara Pembe nanga o moutou ka moi le cas, ali sa moutou kana qui bat tout taé, pour y avoir Mobik ici au seko. Na moutou bano tchani. La tchaka est na pia bango esengo bana musuba miboka na poto na film ba Superman na kanita ki opumbo au kitanse. Ouais, tout est possible à celui qui croit. On croire na tata yenda obiki sama. OK. Parce que mobiki se passe à image ya tata na. Les a première fois na mbao meze bandeli, meza sukate. Si je voulais parler un peu qui est Mobik, le vrai nom de Mobik ici, qui est Mobik ici? Junior Bankale Kassanko. Mais na linga baba ndango mingi Bankale Kassanko. Kassanko eza par rapport à ndé na botamela. Donc na botama na basinga ebele na nzoto. Obimi buna basinga na nzoto. Vraiment na botama na ba Kongo na linga na zala nzinga. Donc bateau baebi bon comprendre facilement. Bonjour Majaki. Bon comprendre facilement. Donc nettement chef Morobo.
Bon, pas vraiment chef. Nzingaza Oyaka après ma passa. Ok. Oyaka après ma passa. Et puis, na botama ndi ma passa ba botama. Puis bizarrement, na bima na makolo. Ouais, na Bankale Kass encore junior. Donc Bankale Kass encore junior Matika son. Vous sentir hein? Obima la makolo. C'est ça quelque part quand tu te rends compte au Vandi, au Métalli, au Zuba, au Botamel, non, tu dis quoi? Déjà ma. Ouais, Nalobaka, Lelo, sur notre enfance nanga, na Lelo nde na Zaboué, je me dis, j'ai été choisi. Et pas Nzambe pour que Tam Soussou n'a sauvé Mokili étant artiste. Voilà. Ouais. L'étant artiste sauvé Mokili Hervé Mime. Debut c'était comment? Au Lamouki, parce que je sais que majorité, il y a des comédiens ne fait pas Ina. Et ça, Iné au Ezu Bango, Bamsoussou pe, ça Iné ma Kepeko Bongisango Suna Ina. Un jour on ne sait jamais. Toi c'était comment? En fait, moi d'abord c'est les Iné. Les Iné. La famille Moutoumou à Salango. Bon, la famille Moutoumou à Salango, à Zate, mais mon père, bien qu'il fût un footballeur, mais ce bandeau c'est qui ça? Au monde a marqué Batboseka. Voilà. Ma mère également, paix à son âme. Déjà sur son dos. J'avais le plaisir yo kayi oloba mundezat aminga mkongo ngalitoyi na mkongo na mona siku wana tumi na kwa beta masolo sekisa au mikoloba kwa ba mongo bat ba seka en tout cas et ando salanga bien bizarrement attitude wana nande ba bota biso nyoso ngape et qui vraiment ko se manifester makasi. Voilà. Et il y avait un moment quand on avait une abisso autoza juste wana là où il y a le banderole, dans le Pangwana, 53A, dans la famille Zadok. Des places, dans Bandi, Makambo. À part, il y a des écoles, il y a des églises. Le placement de Bandi, Makambo, qui est un groupe, il y a théâtre et Zawana. Parce qu'il y avait un groupe là, les Chérubins, il y a un groupe, il y a Église Le Pain de Vie. Je salue Pasteur Gustave Kassonga et Maman Bibiche, Momi. Bango, dans l'église de Bango, le pain de vie. Tant que sali les chérubins, parce qu'il y a un projet, il fallait réaliser. Alors, il fallait théâtre. Il fallait former groupe pour un théâtre. Comme le beau-frère, il y a pasteur Gustave Boskande, je le salue là où il est. Azalaki na Aza beau-frère, il y a pasteur. Il n'y a pas Azalaki na mambo théâtre. Azala déjà na ba bobo, ba duchesse, na les érudits. Ndé azwaki ba master naé le quoi ba mercenaire ba ya ko former batu. Voilà. Vous comprenez? Tant ba yo former batu. Biso to ya ka tutala bango. Aux formations déjà Libanda. Libanda na tala bango ndé ba sala en tout cas j'étais vraiment fan. Voilà. J'étais vraiment fan déjà na tala bango dans la TV à l'époque. Et juste quand église les en face na biso armée du Sali. To ya ki biso to beta balé. Ba koti singa tellement naïbi balete na fouter ce que babini singa bakoti petit frère na trésor parce que et c'est quoi mon polémique il y a ko quitter les gars ko kisko na kanda na sonyona nde na bimi na bi ero ba joana ba sa nini ba répéter na na cop wana na tala bango po kunande na mona ba benga na mutite na mona soza sum tuma baby c'était faux bongisa faux sala boy donc kota kana kota na vandi mon muke. Le gars, moi, dans la rôle, moi, et ça, là, qui est battant, on a assisté. Il y avait une sœur, Anna Brésil, Alphantine, qui n'a pas beauté. Il y a lobby na boss. Mais petit frère, a encouragé, puis a appris le mot batik, c'est qui ça, et puis il est intelligent, on a d'après. À Komeka. Mais si je suis en Zélande, je suis en opportunité. Je faut na draguer fimo ils allaient rôle mo buana
nameki yango mpe baseki wana aux escrocs banini parce que à l'époque nalobi donc bango bamoni ke eza au-delà ya taille na nga et puis ya âge na nga et après bayaki oretenir nga na adhéré mpe groupe wana eyaki osala ke projet yango mpe esalami na nga na kati après groupe wana ya église epandani te mais projet yango esili nango eza lisusu te alors bango nga da nazwi elengi sikoyo ntango nazwi elengi bobo président Bobo Manoka, Mike la Duchesse, Boss Kande, Sam Katokolo, Chef Matuza, Prince Tumba, Henri Baya. Bazongi pe na bango kuna les héritiers pas président Kaskasson. Pas Kaskasson que je salue. Babi les gars là, il a quelque chose tout tiki bongoté. Ba bendinga siko na les héritiers. OK. Na les héritiers siko to ba bendinga na yaka na répéter aka mais na likalanga na TVT. Na tournate na yaka na ba répétition sur na tournage mona na simbeli ba moi perche déjà là simbeli moi bilamba ozo no pensage bon nga vraiment na ndomo nango pe pensage tenga ndomo nango kutu ba sala nga bien parce que no mona na lika na TV non pesa nini donc il a fallu beaucoup répéter voilà comme j'aime beaucoup la répétition les lois yango sali yo ozala mais idée maintenant là à l'époque il y avait il a biso Jésus de Mbandaka. Et là qui moi la TV, moi gouvernement, basango, ba Monica lokwa que image ya grand prêtre les autres de bienté, ba intercaler yango ba kata yango soi-disant oh na yoka yango wana. Mais toi tu es revenu encore de plus na lokwana. L'idée c'était à qui? Tu as eu ça au Vandika botali moko to je n'ai jamais rêvé incarner Mobikissi comme je le suis, comme je l'incarne. On avait un groupe où on a 5 artistes et musiciens, un artiste et comédien. J'en faisais partie d'un groupe où on a Bisso Basso. Voilà. Il y a Sevenchi, Blondie, Cortési, tout ça vraiment belé. Et il y a que ça la nini. Cortésie avec au perdre mon collègue il y a Bisso Basso avec au perdre sœur na ebiche alors il a fallu faire quelque chose ndé to sala kala bande ko nyoso so bazui likambo bongo et les jours là on avait répété ya osekisa na ya koyemba na ya kobina OK to bongisa manui moktuer wana ezala penza faut ma to pesa moi kande kaelengde zala to komi famille pe batikeli biso espace et que ça là que to yembi on to yembi usoko jamo no jambe moki moko jana molulu nyoye to sangane cheka to yembi banzembo il fallait to yemba o to bongisaki bonzele bososo panga ilombe panga mpawele o bonzele bos sko tant to yemba bongo to sala na ba comédie to bongisaki c'est moi qui jouais en leader. OK. Comprends ngam nando l'idée banini et du coup tout ce là qui na nzembo moso to yembi répertoire nyosto esili et déjà to comme kotalana on comprend to talana après ezala nini et du coup tant to yaki ko comme na nzembo wana esili ba mona bimeli boso lisu ya bato bango ba garder ka silence na bango et je commence à faire la narration. OK. Et comment ki bango na matanga basi mibali bamonaki mona na moto pe bango batunaki Mobikissi mwana oyo biche akufina nini yoka bongo pe Mobikissi ayanolaki bolela na binote mwana oyo biche ezali noko na gomer mutu ali siko tana yibongo noko ni gomer wana yo seki na matanga na seki siko na bio seki aussi qui pour éviter qui est non connaît gomer c'est un maître à judo respectué par tout le monde babanga qui na bash na libanda donc si vous avez l'entraînement il y a judo donc vous faut vous en discipline de mon bateau bossala makele l'été so cheli makele bana ba kotu na bash ba bambi o bash mobimba ainsi ko na lobby lo bongo et puis je me suis rendu compte que nous connaissons le lobby, on a un mètre gomme. Yindi non mais là. Casse, n'a ici. Matanga nyoso c'était là-bas, on a la place au monde.
bato nyonso nie parce que tant na bi bongo moi sina gangi spaseki tant moi sina seki bavana na moi sidi ye moi seki ali et affecté bato nyonso maman ngalo quoi artiste bakisinga sous confiance pour moni comédien de nini so na lobby lo mo ke na sentir ezui bato et bakisa elo mo soza concentré voilà kas na ebisio inspiration un jour wana chaque jour na bonde la nzambe azong ça ta 2 secondes ata une tierce ba filmaté Congo ba filmaté tout banda l'inspiration wana de 0h à 5h du matin imaginez ba fanfare pe beti shooter fanfare betité parce que les quartiers nanga bato ba zele dana banda ko balala ki babimi ba mbongo. C'était pour la première fois on comprend que bato na matanga pe ba ya ko lala la mbongo. OK. Tozwa mbongo, je te dis mon frère. Façon maman nguba et moi kolemba vanda na pour seulement pembena ba moi bokilo. Mais est-ce qu'on a vraiment na yeba kité que ils alarmant des bongo. Tozwa mbongo, tant na ba mbongo. Et les guides sont mbongo tu ando calculer ko kendo sala babini na ba opoeta na ba nini. Tozwa mbongo, simana yango ensemble avec les amis tobi non. Et là quoi y a improvisation moi ils allaient spontané. Alors pourquoi pas orienter et comme ce improvisation sur Caneva. Donc c'est-à-dire et comme un projet mon élaboré d'avance. Voilà. Donc tout comme a déjà au bongisa on te ba ke to bana bon to banande ni et c'est ngabiso ba questionnaire na ba réponse et nous ala tikotak. Allez, chacun de nous a kenda ko tout na ba question. Moi également OK na mon netmatika son par exemple s'il faut autour na question mo na mokilo ko tout na net questionner. Question yo pesinga so na mon ngo meza bien na noter tant au kuta na répétition na bien lelo na kangse 10 questions. Au père dans tout ça tout moi temps il y a bon ça ba question to à l'époque to bimisa moi ba 2000 questions. Tu répondant à 1000 et quelques. Exposant un bouquin, on a carnet, on a question. Il faut toujours protéger ça. Une partie, il y a mon bic ici parce que cette émission, normalement, on a posé question numéro de polémique. Donc, ils étaient. Donc, normalement, on a orienté, on a côté à ma bémobe. Déjà, on a étudié pour notre côté à ma bé, ils passent. Donc, ils passent à Rokima. Toujours sa façon de répondre. Alors ça se voit qu'il est intelligent. À 8 ans, il y a pour beaucoup de mozo bima, ba mom sozo bima na dige batebele ba apprendre dans ka kwande bazawa na ka. Bazwa. Wa incarner mettant on a tout ça la bandeko. Ba okarazu atetango pusani. Nana pesa ko force. Non, déjà je viens de dire tantôt, c'est moi qui jouais en leader. Voilà. Comprends? Voilà tout longo ikuna. Kasi on a le beat. Comme ngani mnazale moto molo hein ngam mnazale moto molo parce que biso bonso naza ngam na sangisa batu ngam na sangisa batu poto za biso bonso. OK. Déjà nalobara mon bic ici eza fruit personnalité wana nzamba mona ngam tama be. OK. Eza fruit mon collectif. Okay. Parce que si les amis se donnaient on va vous appeler et les a appelé bon parce que tant on a mis inspiration bango mo ba comprenait que après improvisation o ali boso biso photo bando tourner ba question sans pour autant to bongisa ngo déjà yango ça qui force donc bango ba comment ko tourner ba question nga comment ko répondre alors na public et comment obimandé nini donc on répondre quand ba question na bango pour to bongisa ki yango ce que communauté moi défi yango eza vidéo mo bosala raté bango nande ozana bango ouais na vidéo ya ndeni vidéo moko bosali Marie borna ngai na ouais na tosala ouais oyo borna ngai na kulala ni lelo na paradiso ouais donc voilà na batu bazana vidéo wana batu bazala pour la première fois Matebu ya Fifi R10 décor ouais na bande comme ça R10 c'est to landi bien R10 paye mtoye na elango donc R10 au départ il est déjà artiste il est déjà artiste
tokutana bon toza déjà bana matete biso nyonso et ça là que na ba bilo musubando bengisa biso tokenda usala en privé to andosangana déjà na ye toyokuta sur na groupe ya papa vie de loin tout vient de Dieu et tant où il a fallu toper sa forme nani na mobiki ici ils disent azalé parmi bateau vraiment bandeko s'est donné on comprend malgré ba préoccupation na okutana une fois na scène na ça olati bilamba wana to akutana na mso encourager yo na idée wana ouais déjà il m'a encouragé il m'a encouragé ils ont l'habitude de boire bateau te prendre parce que c'est important moni ceux qui biso ba auto ya lelo to boya bateau déjà bazala eza encore oloba malédiction. C'est comme si ozana elo moro ozana succès mondimate kwa na succès qui pas mambona te meso o check ozana succès obando kanisondire mukilo ndeza boyo mto sala ngoti okoboya muto yo okoboya te okozape boy Matika Songo oh ya chelo micro pour que tam sous et contribuer na visibilité na ko chape za no na do China kuna oyebate Matika Songo na domaine na ye ana maîtrise avant ça ako sala ke o matalisusu tout comme ako sala pokita d'une manière ou d'une autre voilà dans le sens là succès na linga chango kuna mutute et puis na yebite ke na za na succès. Merci beaucoup big dédicace à Laetitia Kouya là où elle est la mère des opprimés maman sociale. Big dédicace à Aimé Boubé Boussaki à l'eau sur Baliara na mokolo mon côté bon bazaka liena nani Minimbu héritier Minimbu héritier Minimbu bayana biso matete héritier Minimbu na Aimé Boubé bon baraneng moro quoi héritier calamité. Parlons de Matete maintenant là, Marambo Matete égal Paradiso. Banda légal Paris. T'es biso Paradiso, Paris na Paradiso. Je sais pas. Les goûts et les couleurs ne se discutent jamais. Na paradis ou na bolière et l'autre mais biso na paradis bo bando imba kaka. Mais kasi tibo yembe pi bozan libela na libela. Biso ce qu'on a parlé mon anchele bora l'équipe kafu. Wana so côté na biloko le kabiso. Olia makilili kafu. Côté wana nde biloko le kabiso. Daga bandal mabele. Côté wana na le kabwe nini wani kwa ngelingeli. Na kopesa na repesa na kimia mebino paradiso ka yanga lala fuck up paradiso eleki bisika nyonso paradiso ezali bisika oyo okomona Félix Oise quoi okomona le karma pa okomona maestro Fabro okomona Nono Fuji na match amical na ye okomona Ibrator na ba contre-maître na ye. Parlons un peu tout qu'il moi 2 ou 3 personnes. Première question sur un nom à Fabregas. C'est sûr que les gens disent que Fabregas n'est pas natif de Matete ou Fabregas est vraiment natif de Matete. Ouais. Na yoka qui li seulement bon dirait yo na Fabregas beaucoup là vraiment. Ouais. Fabregas a mon à Matete. Fabregas a mon à Matete qui est une grande partie de l'histoire de la vie au Beta au Kana Matete. OK. Au Beta on île part. Na Matete aza parmi les jeunes oyo ba révolter ngapé. Pour que terme soupé na koko bakisa sous fort. Voilà. Parce que les débuts de Fabregas personne croyait il pourrait être maestro d'aujourd'hui. Voilà. Personne. Et aujourd'hui, moi, je me dis, il faut avoir le courage parce que il a une qualité. Il est courageux. Voilà. Il est courageux et puis il n'a jamais peur. Depuis, il n'a jamais peur. Je me souviens encore à l'époque, pendant un temps où ils avaient vraiment moi. Na vie na Nono Fuji biso ndo zana Nono Fuji moi mingi bon toi biso nyonso ensemble mais
non Fuji Voilà, non Fuji, BCBG. BCBG. Fabregas, maison mère. Voilà qu'on a à côté maison mère Babi guerre na bon un peu déjà bandé moi cal. Moni Fabregas. Fabregas aza exemple à suivre, non seulement pour le jeune de Matete, mais pour la jeunesse congolaise. Ok. Parce que personne croyait, comme je viens de le dire. Une fois, Fabregas a compris que tu vu dans Fuji par rapport moi level achana mtu wana et puis ache mtu omona make bakabuli Matete ko bakabuli vraiment Matete babi zaki et comment benda bika. mais je te dis babi benda polémique wana papa est Christian de Cornes Fabregas soit linga bima bendi mama forme na acheba nini ala waneza kati eza normal waneza kati eza normal et puis pour na bagarre babi zaki bongo non futa bitanga uti su poto mais babi guerre bino ce que vous avez bon mon guerre wana ndenge nini non laisse moneza bleu mo déjà les cas ngana lingwa ya mo solo résonant oui c'est que ça moi j'étais bête noire à Fabregas. Tu peux imaginer. Donc c'est bête noire là, il pas les bêtes noires là. Pour Hermoube V Fuji ando savoir à qui ma bagarre mais bagarre ils à qui mango au sentiment que on a bimisa bino. Donc si fois ndo bima. Ouais. À mes habits esprit mon boy ça bon moi na moni to koli to comprendre vinde mususu. Mais c'est vrai que histoire en l'Obama que il paraît que Nono Fuji, Fabregas, Robinho, Ibrator, Babi na filé bandor répété placement quand. Ouais, bango tout bandor répété Nono Fuji na tinelo yo bango nyonso bandé oya pour répéter Nono Fuji. OK. Voilà Nono Fuji nana koti BCB. Bon, net Ibrator déjà tant Fuji azana do à Congo, Ibrator Omba bandozala. Fabregas P8 mais Fabregas c'est comment oya ko travaille sous bien makasi Nono Fuji tant Fuji comme na Kunda 2 na sima juste na sima kinto adi. OK. Ano na ndekoni mo ndauta de bonombo. So Omba se retrouvant on a pas ce que quelque part Fabregas après ça après remerciement mingi pas Omba. Ouais. Abi Omba il a aidé vraiment sincèrement. Vraiment, il a raison, il est reconnaissant parce que Omba donc Omba bandi musique liboso à Fabregas. Voilà. Abani musique liboso à Fabregas. Donc soit le babongo déjà mon place na lingakaye na côté wana, il est reconnaissant. Il dit des choses dans la vandi dans la biwi alors la vérité. Donc Omba Kola azala déjà et après tant on peut Fabregas Bayaki et ba continuer qui ensemble nande tant Fabregas na Venae Fuji et ça les cas ni moi ndemo boye ano kama trop na ba mastani ba Omba ano za trop na ba tune mususu kande zala mais les londe bonda zala na bino nyonso wana na ba guerre ex bondima na Fabregas non Fuji nano bino bomona muta liboso ko kai ko sala makambo mutu na kwa na ye ando pesa ka tendance na mutu na ye comprendre no mutando pesa ka tendance na mutu na ye muta Fabregas ba Fabregas wana Fabregas ba bengi nzambe ya Matete on comprend Fuji yaya on comprend donc mon mutando batuna batbando zo part ya batuna bang surtout bando vanda na mona non Fuji to mon bo vandi mambo comme isko ya otongo na bande TBM so biso to vanda bo exemple na nani na kochana na Hervé making of to otonga peut-être Thierry Mumbaya, Totonga peut-être Frank Stemai. Mais pour dire aux amis, on a polémique. Non, rien du tout. Ah, c'est bien. Dans Totonga, le roi Vincent Tulis. Sobino Motombo, Zalaïwana. Bovandi Mana Fuji, maman, il est mon désert, mon boy, mettez l'eau, mon boy, mettez.
Picture ça m'a bé. Fuji, nga dans années penza moi trop. Ce qu'il disait de Fabregas, un os a beaucoup plus. Ando Baka, il est courageux. Et puis un musicien. Mamba Bouifou Zalaka. Nandenge mon beau. Maintenant, on est comme que ça c'est comme bêta, bani ndesi comme na maki faux. Mais non mon vraiment normal. Les solos blouson mon beau bêta te lamba mon beau il paraît il taraboye fouté saraboye bani. Mais tu bêta ma solo. Bonjour monsieur. Balisola na songwe ba fotu na ba ya lardi ma jaune. Otu na ba Hervé, ba Jombidi, otu na ba Ivan Kapalu. Wana na tanga ba Fabregas. Otu na ba Sedo. Ah mais non, Fabregas azalé na batu. OK. Azalé na batu. Ses amis. Kosola na ye lelo ezaka ya kala. Ya. Kosola na ye lelo. Ne kala. Ya lelo eleki. Ouais. Nazwa dernièrement on a autre chose temps yo sola na ye mon temps lai na téléphone wana za na potokuna. Ah mais na reconnaître qui était. Na monesko no so na père mon te na moi no so na père mon boy. Na koko mon boy na 5 ans. Avec beaucoup de sagesse. Voilà. Il m'a dit des choses. Ouais, na retrouva qui était. Na retrouva qui était. Moni, bon, face à ma responsabilité, Moussous Moutou a comment réfléchir en Moussous. En tout cas, merci Fabregas. Mais Moni vraiment qu'il a fait beaucoup des efforts. Attitude mon père et saluer ma baie selon Batou. Babi, il fallait pas qu'il demande pardon. Boye, attitude mon père, oh, disque na simbité en bomi, il fallait qu'à guerre ou na zaki. Disque oh, ni babi simbité. Cible. Cible. Déjà pour moi, et ça meilleur album. Il y a carrière na Bandeliti et Siko. Pour moi. Pour moi, je dis pour moi, on n'a pas pour tout le monde. Kotika, ngana ka chroniqueur. Na on komisa ka lo mon personne na baloba déjà na secteur au baloba. Pour moi parce que disque aussi blessé yo qui on sentir non ba misère, ba énergie, na ba moyen possible pour que temps sous réalisation nango ils a vraiment forte. La autant à comboter na zaina mission mo ba avant d'année na ville mission congolais mon boy. Depuis ayaki na terrasse, ayaki na ma Bluetooth na ye. Abibas violon on a car baché. Depuis ayaki na terrasse na il faisait que jouer des cibles. Na tuni abi niveau mo mbalu sala disque o. Abi na yebité na ba norme o ceux qui battent musuba oyaka olongola na Congo. Vraiment. Il fait bien son travail donc voilà. Il fait bien son travail mais amitié na bino. Ba mauvaise qualité na c'était quoi? Ou peut-être bandeur blessé ou tout bandeur blessé sa provocation à l'époque c'est un bon provocateur et puis il affrontait je me souviens une fois notre kawana Fuji na quoi liboso na bango il y a les kina batunae nzoka bayo zelanga na quoi pour nga parler donc pour na ya no ya kala kota boy ce qu'on appelle no ya na ba nini 23h00 là surtout quand maman baboki langa J moi carton aboki nga maman comment kende ba mo se diriger vers Simakubal na bien ko ba lisela ngouye wara fingie pour musicien na ise pas musicien ba sanga yaka to beta non obi c'est quoi bien mabe o bombo maso musu bat ba oseka ba kanto ko c'est ça comédie mais eza ya masoro musu so botakala pe boye tekenda pe que des poisons maramu musu so yebi na bien te mamboze belé mais o wana na lobby eza parmi ba bloquer makanga et puis une fois na ba susu fallait qu'on joue guitare à Fuji et pas Ibrator na kena ngilima
bazali bango wana ebele ba Thierry Migler ba Omba ba Yasser ba Ilirich personnam ba bazali ma ebele na Ngilimana faut dire que fallait travailler na parole mo bo uteso wa perwana ce qu'il faut nazwa nini truc guitare na ye et pas vibrateur na Ngilimana wana sko mambo aina Fuji ebandi mwa sikanga kuna yebi na ngango te na yebi te so ezala po nini atwanga ebe na ngate na ikandi za bon putain on côté si fois cassé dans do pesa mbote na ina komi pale na bien mbote singa ko pesa ngambote te zamba suka siko nolina iba un problème là mais franchement liso no betelo so eza ka oswa chance ata la visionner à la émission abi ke no ko sanelo te abi ke no ko sanelo te bon eza mambo eleka voilà mambo eleka abi ko pesa ngambote te abi you guys connaît ça pesa ngambote te yamba no suka kapena bien merci parce que neke des la guitare nesi bato te Fuji ninga guitare ne ibra papier singa guitare na nzozo ngana ne nesi Fuji mais na comprendre mais na étant na kuzo guitare na pesa Fabrice Mbote bisinga na pesa Mbote te banini Fuji singa boum te biso pesa Mbote te elisumu te nazwa tombe ya Rosanna Fuji à travers na ba début wana au bandi ba carrière ozo luka foko te même montasala que nazala vraiment na Fuji bien c'est Wangler wana masa na ngai tout saline ba Global Télévision ba Planète TV donc yevma to bandi vraiment ba carrière mbote na Wangler Miller mutu na ngai wato vandi bona ki Fuji boake Wangler Miller na ngam ko ni ba boranga ya Kabou. Merci Fuji a quitté BCBG. C'est vrai. Ouais. Ah mais je sais pas trop mais nga tela ki aloba ki apparemment nous a mis en disponibilité. Na habita baki bon ça soma na teli ki on a internet. Na moni pe moi kala depuis mon petit voyage na tela pe conférence de presse né ta musika na Paris donc déclaration montée officielle. En soi, il m'a dit que là, ça lui concerne. Ce qui veut JB, après ça qui est disque, le billet de Sabiso, la télé. Il est parti là lui-même un petit conseil par rapport. Il y a un débat par rapport à Bâtonnier sur ma page JB, ça arrive de côté. S'il faut donner conseil à Nono Fuji, NF, Muruntaloa. Wana bingi na bakombo mo bakombo na bakode ninja donc wada mkolo webi nini osala ngana ne loko biso te ke sala to ko sala te to pesaka conseil ou to ko encourager so to moni vraiment yo moko za déterminé on attend on mekate on attendait osala donc bonne chance. Miser l'énergie tout possible pour que au réussir na oyoza na besoin ça. Alors babi musique à Kinshasa mikolo a Congo ici mara ba na matete pour ba matete balingi ki sinon ka grand placement ba balba. Babi remarquer ka ba matete na so la génération ba on de ka ba simba Kinshasa balingi o bomisa chapeau to ngo kitapwani. Babi balingi moto ni baba biso bataedi babi matete babi ndazana kutu yata fo c'était obeta na eto yo ka on ba matete. Na habitué biso tout à l'heure matete c'est une commune culturelle. Là personne ne peut nier. Tolobite que l'équipe a commune ou tout spécial. Maintenant ma tête, ba discipline nyonso ou ba domaine nyonso oyo yebi. Ma tête, il y a deux fois ma tête c'est ina. On comprend. Voilà. Ma tête c'est ina pour au découvrir ba talent mususu na ma tête. Yo mo ko vanda motel mobi. Et l'équipe est belle ta mususu. Isaka qui cité le jeune Yamatete Balingami qui travaille bazar beaucoup plus pragmatique que théorie. Comprendre? Nalingi, on va citer deux questions en Souka. Oyebisangai, vraiment, sincèrement, la question, ça te fait comment
ntango omona bandeko no ote na bango na matete oyo bosali makambo ebele bamosusu eza bacuisine interne okobeta lisolo te déjà séparation na bango lelo bamosusu balobanaka te oh bien sûr neti nani bamosusu basala naotanga clique na oyo ya kala nazwi hydrator Fabregas non Fuji Binafile Thierry Mugler mobe mpe azalaka mobe bolondo mobe azalaka na bino te Yasser bato Robino Mundibu lelo Mungala lelo ozomona les plus propres lelo ozomona baranki na baémission bajeton tout ça là non c'est na deux parties première partie ozala ya moto ozala na bango puis deuxième partie ozala ya mobiki ici d'accord y a pas de problème déjà rancune polémique kofingana moi je pense que un élo monté pour remplacer les passés dans l'utopie dit-on les passés toujours meilleurs donc babo sanate sika bauti puis ba tala bien esika baza et puis ba kokomona esu musika esika ba okende moi je pense que ceux qui ba salango pour na ba intérêt na bango o bango ba ebi tant mieux mais moi je vois que rancune polémique ils ont vraiment bénéfique l'union fait la force et la famille est sacrée parce que moni nyonso wana nde na loba na bato wana nyonso oyo sangisi olobiana bayebani ba famille non seulement bango na bango bayebani na ba famille lié pas ba oyo la taper là-bas oyo peta msusu ayemba pe fokala oyo peta msusu donc voilà lelo au cause à la supérieure koleka ou au cause à l'inférieure koleka ce qui est plus important ils ont la unité donc voilà polémique ils ont vraiment natinate ça profite à rien en fait ok polémique ils ont natinate merci beaucoup mais avant tout chiter parlons de toi-même Mwana junior mtabe mobix pe falo bala bo fungola makutu pe boyo kanga esika nyonso bino bozali esengeli na bino boyeba polémique ezalaka malamu soki ezali kaka na moi na butu bozali kolia sani moko lokola ba politicien misusu kasi soki bozali kosala yango na butu na moi bolobanaka te boyinanaka bofinganaka bolingana te na ndenge ya solo tata akobetaka bino egogweli mosanto na mbunzu na bino wana nalobi na lisese wana ngai te mutalobi wana mwana nzambe mutalobi mpe bobosana te bobosana lisusu te kongo ezali nango na posa ya makambo wana te ozali faible linga ba fort babenda yo yo pe oyo moni ozali fort benda oyo moni ozali faible oyo moni azali faible bongo yo kopamba mapetata kopambola yo lisusu mais mobikisi babi bato fort loka bafali auto sa émission mo boye na bité sotala kango ateni ba propos mo boye abi abenda na ye bato te bato fort abi abenda pe mswalo bate musupa sala bo me bato bandima rekate wana nani alobaki bongo fali The King alobi abendaka bato te soki obendaka te banda kobenda ngai mobikisi moto na yebiso yo The King benda Gaz Fabulous benda lisusu Gez Mawete abendaki Gez Fabulous abendaki Gez Mawete akobenda pe innocent pona nini te Yemo chat des autres dans l'eau là marambo. Pona nini te. Tu vas en place. Oh, innocent zali petit na ye. Ezala ngoli kambo moko te. Na fali na innocent, na bango nyonso, na JB, na Wera, na Kofi. Moto aleki moninga na kozala congolais ate. Bolingana lokola ba congolais. Bien parlé. Bongo bino bokutumbola penza ya solo bendeli ekolo na bino. Bosala katika kapona bino moko. Bosala kape pona bandeko na bino nyonso. Moninga oya kui kotonga ete ko publier ete tika 12 bobenda na bosimbana yango ezali force na bino wana ezali lisese
Wanezali c'est un mobile qui si on va s'élever. Avant aussi ça nous a une question moko na linga o le bango vraiment dans la sincérité. Réalisateur au salabiso déjà aussi ani loro moza nzoto na za corps étranger ça été. Il faut bima. On va finir cette émission bandeko baotala un mot dernier par rapport à lui. Tata Pambola bato nyonso batala kibiso. Yo otalinga ina matika songo yeba paladizo ezali ofele pona yo. Kasi po ezali la oli susu ofele tika mabe soki osala kamabe. Soki ozali mona to sababosi. To sababoti na yo wana ezali motindami ya tata. Linga ekolo na yo koleka makangu na yo nyonso. Tata limbisa ba oyo bazali koloba na ba réseaux sociaux basi ya ba perique lokola mobiki sinde tozoboya basi bosambela tata bobundela penza tata basuki na bino ekoma lokola ya mobikisi bongo bino bokokoma na bakse ya biloko ebele ya mokili ata motuka bokomata ofele ekozala na supermarché mokote okokota bakosenga yo kaniaka bolinga basuki na bino ekoma lokola ya mobikisi nani oya boyi pe oya zali koloba bongo nayebi badroit na ngai naza na bavoka na ngai nakosprime publication na yo pete nakokende na yo na justice tokosamba. Merci beaucoup, on arrive à la fin de cette émission. C'était la Matika Songo avec Mobikisi. Oh, nous sommes sepelité. To cheka bo sepeto longweno. Oh, sepeli okomiwana. Surtout na rolinga mingi batubo commenter par rapport à état au azalongo. État au azalongo. Toyeba elo ni to sala mutaro zala boye lobi pa la muki boye. Makamumse epesi na kata nzoto. Nzoto za le roi savante. On doit changer ce monde voilà. D'une manière ou d'une autre. Ngana kei natikeli lokolo ngabo tuna ya mepa mobikisi. Ngana kei na. Mobikisi na moni ya lelo. Ngai na moni yo mwana. Nazali na posa ya kotuna o. Yangani yazali wapi? Kila yangani. Ye vandi kuna pene ya tata vide loin. Pe yazali kolia mindindi na mikungu. Bon mona oyo. Oyo yazali mona ya Chaka Congo. Abosana na matete Chaka bébé no yo. Merci. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la langue qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comme un petit stade. Aïe. Bakoyanga noa eta batake to ba jaloux. Matika Songo. Wana bato akete belé. Il y a des gens au balingaki te ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Bato akete ba jaloux. Babi actualité ya solo, makambo ya solo ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet.